La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Artiste Gabi Kiwaka, na ebite soki ezana batu, obo tala, obo yebi artiste oyo, obo yebi comédien o na kombo ya Gabi Kiwaka. Gabi Kiwaka aza moko o abande ko jouer na groupe évangéliste. Na yebite soki bozo yeba ba groupe évangélique ya kala. Groupe évangélique tant tolo ba groupe évangélique total ba Devos Musoba ba bima kuna total ba Marie Hélène ba bima kuna ba groupe évangélique ya kala 1050 azalaka pe na groupe wana ba théâtre kitoko o ba pambola biso na yango ba get nyonso bazalaka na groupe évangélique ya kala. Alors lelo toyena likamba Gabi Kiwaka pasi pe mawa bandeko nanga. Et ana ba comédien belé na poto vie et simbate mais pour nozonga kongo pe ekomela bango lo kwa problème na yeba ate komela bango lo kwa ba boma mutu bakoka kozonga te toyebite bande ko tokuta na sango o ya pasi toye ko kabola yango elongo na batu nyonso obolanda Xile Botelwa TV. Donc après liwa ya papa na biso Jani Fay toye kokwea na problème oyo ya papa Gabi Kiwaka bande onanga na pesi bino mbote bonjour bonsoir wana mutu yon salandara biso ayebi ke bonjour bonsoir et dépendara kaka na RO kolanda Xile Botelwa TV. Dans la R okolanda biso okozwa bonjour topé okozwa bonsoir ezo dépendre kaka na yo. Ndeko nanga sur ezamba liboso o trouver chaîne na biso sur ezamba liboso vraiment au côté na Xile Botelwa TV. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions car on est dans lobara. Nga lobara nanga toujours na système moka bien tango koti au s'abonner. Car on a système en a bien tant s'abonner, fina cloche et notification pour que prochainement tant Xile Botelwa TV akoya na ba analyse na ye, akoya na ba émission na ye et comme là où esika nyonso oyo okozala. Toye na likambu ya papa Gabi Kiwaka po epesi pasi na mitema na biso. Ya Jani Fay ezaki kaka boye. Ya Jani Fay batu ba le kaka ba belela na micro, batu ba loba, batu ba senga gouvernement, bosunga ya Fay azonga kini. Bosunga ya Fay azwaki lisungite. Lelo biso soto sepele, maman Olive azwaki maman Denise azwaki responsabilité matanga ya Jani Fay tie kiti Congo, mama Kamnyos eleki bien, bobseki nyonso eleki bien. Oui, eza mabete eza bien to sepela kinango. To sepela kinango po mama Denise azwaki soin wana. Mais yana ba comédien mususu o ti lelo na poto ba obelela, ba na posa bazonga makoki ezate. Tocho mona artiste comédien no nani Zena, tocho tala Zena tete ba vidéo na partout. Musu pe yezoye banatazaki na kuchi tozaki normal. Ba vidéo Zena etalemi presque partout total yango na koyela binongo pe ana Xile Botelwa TV na oyana analyse na ngai aw. Gabi Kiwaka aza gravement malade donc quand nde balobaka basi ya poto banyokolaka azwa mwasi moko ya poto abalaka tomona mariage na ye eleka na réseaux sociaux tomona mariage abala pile en lit tomona mwasi alata robe pembe mobala alata veste bleu ya bakenda bapambo libala na église mariage na bango eleka na église o biso nyonso tomona mariage ya Gabi ndenge elekaka. Mariage eleka kitoko basala mariage de rêve. Après wana mwasi akoma konyokola Gabi oyo lokwa jete. Mwasi anyokolaka ye anyokolaka na minute otolo babwe abela paralysé akota ndaku. Akota ndaku baoluka batamawa baoluka bato bakoyo kosunga ndeko na biso azonga kisasa tango aza na bomoi.
Mais ba comédien comme ba kabola na bango comédien moko te to moni abimi po aya kolobela likamba ndeko na biso comédien oyo. To moni te ya papa na biso Johnny Faye bien sûr babanda koloba malgré ba kipara te malgré ba konzamboka ba betaka na bango kara ba yeko nzima tango muta kufinde ba yeko zo ba responsabilité mais ya Gabi oyo ata mutu moka leki alobeli yango te. Ata otomona mutu moka leka ya kolobela yango mutu moka leki alobeli yango te. Tant baloba na bino ke ba comédien ba kabola ka batebele banzima te lelo batebele ba confirmer ke ba comédien ba kabola ka. Bozela ndeko na bino comédien kufa après ba bandolo ba bolamu na ye après boya kolela na matanga non. Non, tango muta o souffrir, tango muta o nyo kama il faut to zala wana pona ko soutenir bato ça la bien. Et ça la bien. Lelo to mona ndeko na biso awa azana pasi mais mutu moka so soutenir ya zate na vandi na tali na moni émission moko te na télé na moni émission moko te oba sali ba olobela ndeko na biso oba évacuer keki sasa to moni yango te. To moni yango te jusque là malgré souffrance mais jusque là azaka na libala ngo oba onyoko la ye azakaka. Malgré zonyo kwama, malgré souffrance, malgré pasi wana me muta kolongole esika azate, azaka wana. Mais après, boya na be mission, après boya loba, basi a poto, moi c'est nyoko la kiye, c'est le moment ba comédien bo sala be mission, maman Denise comme mazamuta mawa comme ya yo kaka. C'est le moment bo sala be mission, maman Denise ayoka ba longola moi mobalo na maboko ya moi sinae, ba zongi se yata na Congo na niveau famille na ye. Bazongi se yata na Congo na niveau famille pona minute opose ezaka ke azonga Congo. Azonga Congo. Malamu ke konyoko mesika bandeko na ye bazali. Malamu ke konyoko ma esika bandeko ne bazali. Ana souffrance. Boze la muta kufa. Après boya osenga ba contribution. Boze la muta kufa après ba contribution ya ebele ke oba pesa boye ba somba boye ba pesa boye non. Moma yango o muta onyokwama. Moma yango o muta o souffrir azan posa lisungi. Bozalaka boye tango muta na bon moya azan posa lisungi muta obimate mais tango muta kufa bokomi ko rendre ba hommage a kitoko bokomi ko somba ba mabulu a cher bomoni matanga Jennifer écoutez combien boyebi monta o matanga Jennifer écoutez combien matanga Jennifer mais tango azaki na bomoi azoki batu ba osunge pona ngote batu ba lekaki na micro ba lobaki tolobi tokumisi mama Olive mama Denise eza na mabete kokumisa mama Denise tokumisi eza mabete mais kalawana bazalaki wapi eza pasi bandeko comédien Zena bimina teva zolela basunga ngai nana mukanda mena onyoko mais suko za na mukando zonyoko ma changer pays changer ville na ville zonyoko ma kende na ville mususu oza na mukando zonyoko ma zonga mboka na yo zonga Congo eza simple comment yo koza na mukanda me osusu comment mutako beta toloke ana mukanda et puis osala pa lobi yango nga nazangi mukanda te nga nazana nga na mukanda me na onyokwama nga nazana mukanda nazangi mukanda te me siko yo souffrir na mukanda na maboko ko songa Congo te zonga na yo elonye esila te soki simbi te bozongi bovandela nini bovandela nini peyo ozezo simba nango te ozo souffrir na yo mais ovandi kaka
ovandi kaka kangisa mbongo no mike mike zonga mboka na yo ke koluka ko vivre na mboka na yo. Lelo tomona ka ba video mibala ngo apoto bazaka basi ya poto bazoboma basi ya poto ba biso mabe basi ngo apoto fa bando sala bino mabe bo sala nini elo place na pe photo ko makotuna na place wana. Il faut to ko makotuna na place wana bandeko nanga. Lelo na TV ekomi kaka basi ya poto ba mabe basi ya poto ba mabe basi ya poto baza mabe lelo ekomi kaka bongo basi ya poto ba me basi yango po bakoma mabe eske balambalala aka balali balamuki bakomi mabe to ezalaka na likambo moko boye o elekaka wana. Soki basi ya poto ba mabe seke mibala poto pe faut revoir ba comportement na bino pour moi ça kola la kata la mukimba moko bo changer comportement moi ça changer comportement pambate au moins kazala motema mabe au moins kazala kokwe ki na mwasa mabe oyo alingi mbongo au moins kazala ke mwaso alingi mbongo akuma mona ke mbongo abana akuma mona osimba mbongo abana osimba mbongo ebele ya musala na ya bana la kuma mona importance note soit bino botike la kabasi ba responsabilité po eana ba basi msusu ko tikele na loba ko mukwana émission nga awa bana basi msusu ko tikele ka responsabilité ya makamususu akomi ko manquer au respect. Pourquoi? Parce que o tikele ba responsabilité ya ndako basi ebele bazala rabongo alors c'est que bino botike la basi ba responsabilité po ezaka tokende be basi ya poto tozonga be basi ya poto tokende be basi dona poto basi malamu bazala te basi nyoso bakoma mabe. Avant bakoma mabe bongo me bo reconnaîtra quand même bazala ki malamu. Avant non moi ça koma mabe c'est que bo reconnaître que avant koma na mabe mo azala ki na malamu na ye avant koma mabe eza kitoko te eza kitoko te. Basi musuba wabeba mibali bango mo bawabebisa bango me basi musuba wabeba pe na baninga aya kutani na baninga mabe na poto aya zui poto amemi yango na mutu anyokoli mwana mobala batuti amemi na liwala brini ye wane lelo ya fa ya kota mabele la brini lelo akoma ko regretter la brini lelo akoma ko regretter makasi pourquoi bomisi ya fai. Mais bato ba koteli la brine bazali bato ba yebele bazali ba lobi pe ba koteli pe la brine na bandenge na bango. Comédien yeyo o azo souffrir yeyo bomoni boso na bino ana besoin lisungi mama Denise osungaka ba comédien talaka ya papa o bozongisa Gabi Congo mona kana ye elobi nango mama na biso elobi nango mama na biso nani Denise talaka na ngai mama Denise talaka ya mutu o talaka ya comédien o azonga Congo c'est le moment to boyi na biso soki akufi après honneur ya makasi moment yango bozongisa ye Congo ba comédien Maxi mawapi Maxi tomoni ba Maxi tomoni ba 2 minutes bo sali bo sali vitesse bo sali be émission mbangu bo sali be émission ti ebembe ya Jani Fai ekitaki Congo alors bo sala pe be émission pour ebembe ya ganani ntaya kuna yo lo bembe mutu na akufite bo sala be émission pour que ya Gabi o pe akita na ye pe Congo akende kozwa ba traitement na ye Congo eza mboka na ye abotama congolais akokufa te. So ebile bobangaka na ye poto na sali ba nebele emoni loko yebo mabandeko na biso ba congolais eloko yebo mabandeko na biso ba congolais zanini ata ana pays o esimba te mais comme abima de mboka ne kala comme abima déjà mboka na ekala abima de mboka ne kala alors amona ndenge sia longwa mboka ne kala anene lokote azonga ka boesan eloko amwa loka batu bakoseka ye batu bosalaka erreur grave bosalaka erreur grave bandero nanga bino bawo bobangaka na zonga mboka nanga te po bosekanga bosalaka ba erreur grave yango bomundi bokufaka mboka na yo ezaka mboka na yo soki lelo esimbi te zonga sima kende mboka na yo kende koluka na mboka na yo
Mais tala nde bosalaka mama nerere ozo vanda kana mboko ezo simbela nango yote tala bamboka musu epesa mela mutu te oke mboka mobe ya bato musu bakenda bapoto bavuama bavina boye koma bien tota bakalebi kale bana poto ti tota bala duchesse bana poto bala duchesse pe babala bakalebi pe babala ba ansi luzolo babala basala ba foyer na poto mais tala bavina bango ndenge eza baza bien bazo vivre bien baza bien bana basi yo bazo baswe na bango bana baza bien bazo vivre bien na basi na bango na bana na bango pas de soucis baza bien donc pona otalisa bino ke eza nango ka te ke o mabala poto nde ezaka mabe eza ke bokutanaka nde na bato ya mabe pona otalisa bino ke eza nango ka basi ya poto nyonso nde te bazaka mabe eza ke okutani na mwasi ya mabe so okutani na mwasi ya mabe ekoti okutani na mwasi ya bien mais so okutani mpe na mwasi ya mabe ekoti bakomedie bozaka soki mutu wana ojua na ekala ajua kala bokoma bosalasala bagroupe na bino okoto na groupe ne okoto na groupe na ye tala nde bonéglige Gabi oye bozo néglige Gabi o na maladie to monaki mwana 13 ans na page na Facebook aplibiaki Gabi o banda kaka ya aplibiaki esili ata comédien moko te to mona aplibie banda kaka mwana 13 ans on aplibiaki jusqu'à présent ata comédien moko te to mona ata comédien moko te aplibia zate azate mais bozela boyoka kaka adie après bokoya koplibie belebele bokoya tomoni acteur ya Nigeria akufi awa acteur ya Nigeria akufi tous les bapage ebele ya Facebook e bacomédie boposte est-ce que tango ya Jani akufaki ba Nigeria bapostaki bino ba Nigeria bapostaki bino bino wana bozo déclarer ba musicien bapostaka biso te so soki tokufi mais bango so bakufi mais po bolingi matala na po bolingi kosutukela botika mamba kosutukela kosutukela po bino ba comédien na biso soki mutu na biso akufi ba Nigeria baplibiaka te mais soki ya bango akufi bino boplibie na bapage na bino boplibie partout d'ailleurs bomona bapage na baplibie mambu na bino boliko beta karate botala ya Gabi on a maladi bozela kufa to bona ba misu ba ya kolela basa ba ma ya miso ya basambla ya kitoko te to sala SOS pona ya Gabi o bakitisa ye Congo ba comédien musu bazana ayebike yeso ka koti likambu vouloir ou pas ekomela mama Denise ba comédien belé aibike yeso kika leli na teva leki na teva leli ya lobby ekomela mama Denise bayebi yango me bavandi kimia ndeko na bino souffrir bovandi ka bino mwasa nyokolaka ye abela paralysé kuta kota ndaku poani mwasa zo nyokola ye jusqu'à présent mwasa zo nyokola ye bo libérer ye bino de batu boke ko libérer po mwasi wana o nyokolaka ye bino nde boke ko libérer wapi bolingo yango eza wapi azande ko na bino comédien wapi bolingo d'ailleurs bosala te mission mo boke tala ye nanu te mais bozaka matalana na internet soka kufi nde boko ya kolela ye eza kitoko te en tout cas tozala tant ba loba SOS ba comédien nyonso bwana ba page bo poster SOS pona ndeko na bino Gabi o mwasa zo nyokola na poto o abela paralysé likola mwasi ko nyokola na poto bino nyonso so bosali ba SOS. J'espère que bakonza mboka baoza solution pour ndeko na biso Gabi. Merci beaucoup na bato bolanda Irsil Botelo TV na pesi bino merci bandeko nanga. En tout cas quand na Irsil bino toza na SOS ya papa na biso Gabi alors to partager émission oyo et comme la bandeko ebele soko za na motema malamu partager émission o pour que bato ebele bazwa yango et comme la bakonzi ya mboka baye bana kolongola papa na biso na poto bazongisa ye na mboka na ye.
balongola papa na biso na poto o azonyokwama bazongisa ye na mboka na ye aya kovanda na mboka na ye akokufa te akozala pe kaka na bomoi bato ebele mpe bazwa batraitement na poto te bazwa kaka batraitement na bakongwana babonga na bango alors tozala penza na motema malamu ya partager émission et ozala malamu mingi. Merci beaucoup ndeko na nga tango s'abonner cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango tokotsa ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso oyo okozala. Wana tokutana na bino à la prochaine occasion soki Yesu azongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.